Je viens principalement faire ma vidéo pour ce qui se passe par rapport au dossier de Maman Marie. Je ne sais pas si nous au Congo, nous sommes des locataires et les nouveaux soi-disant présidents et la première dame de l'IDPS, c'est elle les propriétaires de la parcelle d'où nous on loue au Congo. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Humilier une maman de 69 ans dans les réseaux sociaux, à la télévision, etc. parce que la dame n'a fait que dire la vérité. Et, non, Congo vraiment, c'est que tout ça est l'autre côté. Basi tout ya Congo batanga makilate. Moi si extraordinaire le quoi Denise Nyake au moins ça Félix Azati. Donc ma première dame ya liboso na Congo et aka Denise. Eh maman o Nzambe o epesu na Bible pour tangisa maman ou bien o l'accès que maman non salo ya na katia Bible. To na katia Bible ndeza bo balobi faut honorer président de la République na mo sinebo to sabakonzi. E rolinga ba to sabino na bino to sa peuple. Poti boza na président soi-disant et ya que peuple mta vota bino malheureusement. Mais est-ce que vraiment en tant que maman Bible on yo tangi wana et le bino bo sara makambo yo na mobile no sala. Pour commandement liboso nzamba tiki na katia Bible zani aime ton Dieu plus que tous et puis aime ton prochain comme toi-même. Bino bo aimer ba prochain no quoi bino. Ba tel boso fait bato c'est binot. Pour même dans notre père te pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais bino no bobandi ko pardonner te. Bino no bobandi ko respecter liloba nzambe te. Bino no bobandi tambola conformément na yango te. Mais bolingo tambu sa ba congolais conformément na liloba nzambe. Qu'est-ce que cette maman a dit qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh yakosi. Premièrement, va voter mobile non soit disant va voter to va nommer président. Mboka liboso yo telema na Congo ke donc ça fête ya Rwanda. Tom suna to so ngano sima pozo bosa. O sala fête na bande ko no ba rande bobina ba nze bomboka na bido bosala biso ba tralala nyoso ba ko sala. Nyoso na biso ba congolais ba spectateur to tala bino. To longwe na wana. Après tu comment on ndenge bino na Rwanda bosaki couple ami, couple coéquipier. Oh les lois ça disait beaucoup moi c'est sur ba béni mais bosaki ba pire. Et beaucoup te na bokonzi boyeba eteke ba muntu ba bunisa Congo hein. Ah bon bon na ba zoba boyko. Maman bato la linzala. Maman bato zangi courant, maman bato zangi mayi, maman bato souffrir na souka fi mais na muno connaît soit kanga lobate parce que ba nzambe ba président na Congo et bino bolimba banga bino hein. Bolibu banga bino vraiment. Après bo sali théâtre na mon condition disant la police ça mo boya mungi na tali bon ko ndikila. Aïe à la lokoti maman batou amener la police pour humilier pour bolex maman na mukolo na sengi bolimbisi nazo souffrir parce que elle est vulnérable. Bible ane lobby muto ya ko secours ba vulnérable le quoi maman wana nde muninga nzambe yo simba ko hein pour bo sela ngote ni de Genèse Apocalypse bo sela ngote oyo simbela nka maman Marie oyo simbela Bible ka maman Marie boni ko mona biso nyonso basa ko bizengi bino nde boleki. Toi ba locataire te Congo mboka na biso yo kuto étranger ou rwandaise mais biso toi ba congolaise ndeni oyo boza libela tika libela na mbalo c'est seko ma présidente ya première dame ya luba ya IDPS tika na mokonzi libela na mbalo c'est seko bo vanda ponso bo longo seko bo sale loti poni ko humilier mama bata mukolo boyko boni ko sinyo ko la mitema ba congolais boyko bo torturer peuple na bo biale bo karamino ko bolo beloko ti boni bo motema mabe bo simo simbi Bible ti kan nzamba lo la Bible o simba qui traité dans toute sa rigueur lo baza kan nzamba no nzamba ba congolais te boni mo simo tema beboyi. Donc tu veux mener la vie dure à tout le monde, tu veux faire taire tout le monde ba lo belo côté ba sa volonté na bino nde bo sa yo na mbelo bo sa laksa ba lixo bino bo tikala ko zana mote bo la sa tunde bo vivre dans jouissance ba feti mi kolonioso mi tuka ya valeur ba boye ba congolais pauvre maman wana te kasoki ni na kasa zandu elle est en train de souffrir mais contribuable à congolais yango bino bo jouir nango mais ba lobelo te ba kanga mino ko ba fana pour ba banga yo o ela ba Bible o tinde ba police ba kanga na 4h du matin sorcière que tu es na lobby na yo oyo yo finge bimba maman na tata na lobby oki e bimba maman na tata deko yo ko ba n'importe quoi e bimba maman na ona tata na yo e zongela ona libota no mobimba sorcière que tu es na fingi yo comme ça tinde ba police ba yo kanga bisika nyonso yo lingi sorcière moi c'est une doki moi c'est ma belle rwandaise surtout consiste à consi maman na consi tu es une rwandaise au que non ça fait tu kuno bini ba danse mboka na tata na maman bino
to mona kite moi je to kanga mona biso to lobate parce que ndemo so tanga makila biso to biso ne to zabo to tanga to fina yango photo banga yo boni ko maman boni maman bata mukolo bongo koko kutu ya ba biso oyo congolaise de père et de mère o humilié bongo et toi te lo maboko pour bana na Beethoven oza présent ba congolais bande de sorciers beaucoup souka mabena na mubano na kombo na Yesu bandoki